innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mbote na bino info lingala ya jeudi 14 septembre 2023 yango ebandi epai yo apto fungoli yango na ngambo ya primature pour proteste bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama lukonde kenge a convoqué kimoko la mercredi 13 septembre kuna na primature ministre ya ba transport mwana mboka Marc Ekilana DG ya Congo Airways pour ba trouver solution dans le mbango pour na relancer plutôt ba activité ya compagnie héritier mapinemi apesi bino ba détails. Gouvernement ya République démocratique du Congo bazali kozaba disposition pour la situation ya compagnie nationale d'aviation Congo Airways ezali bongo noptique wanande premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a convoqué qui réunion moko d'urgence na cabinet na ye ya Mosala na primature ministre ya transport voie de communication pe désenclavement Marc Ekila Likombio directeur général ya Congo Airways José Dubié Lueya pour nous examiner la solution moko ya makasi pour nous relancer rapidement l'activité ya compagnie nationale aérienne Congo Airways na masolo na bango bo simbake eleki après publication ya communiqué ya Congo Airways oyo a annoncé qui interruption momentanée ya l'activité na ye na étendue mobimba ya RDC pour nous améliorer efficacité ya service na ye na suka masolo ministre ya transport Marc Ekila alobaki boeli boso ya bapanzi sango bayamba qui paye à son excellence premier ministre chef et gouvernement ils ont un rapport dans la situation actuelle ya compagnie nationale d'aviation Congo Airways le collaborateur direction générale a lancé qui communiqué oyo alobela qui cessation d'activité naé pour na régulariser contrôle na niveau ya ba avion pe les sous question ya relance d'exploitation en termes ya pérennisation pour être binyo so boyebi ezali programme oyo ezala qui accepté et paye ya gouvernement premier ministre a invité ki bango pour na kopesa ba détails mingi penzana oyo etali faisabilité rapidement oyo lisu bazali koloba na période oyo ekozana activité politique surtout et sengeli ko s'assurer na déplacement ya ba population en général donc wana ezalaki question ya kopesa ye ba détails ebele sur le plan ya relance oyo ba présentaki et pas ya chef de l'état ndenge a souhaitaki yango na tina wana premier ministre a rassuré bango azui dossier oyo na maboko
akosala makasi po ete solution eyebana kozwama na ndenge ya malamu. Na ngambo na ye directeur général ya Congo Airways atalisi posa ya koreprendre kala mingi te. Alobi bango bazali na besoin ya ndenge na ndenge po na koluka ndenge nini ko relancer exploitation ba bénéficiaki oreille moko attentive pe bazali ko espérer que na mikolo ezali ko ya solution ekozala trouver po na ko relancer compagnie nationale aérienne Congo Airways eyebana kozongela ba vol nango. Alobi ezalaki difficile po na kozwa décision oyo kasi ezali décision moko inévitable. Congo Airways lokola membre ya IATA baza na ba norme esengeli ko respecter boye ba risque esengeli ezala éviter après évaluation ba risque nyonso oyo nde epusaki bango kozwa décision wana kasi bazali ko espérer na mikolo ezali ko ya solution ekozala trouver ndenge directeur général ya Congo Airways Dubie José Lweya asukisaki koloba. totikala kaka na ngamba primature mpona kotalisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki le même mercredi 13 septembre wana délégation ya FMI. Héritier Mapindemi azaki kuna na compte ya Info Lingala. Arrivé fin mission na République démocratique du Congo, délégation ya Fonds monétaire international FMI, bayambamaki mercredi 13 septembre 2023 et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na cabinet na ya Mosala mission technique oyo eyaki na RDC na tête na yango Calixte Akpok Possi oyo azali chef ya mission ya FMI pour na ko préparer 5e revue ya programme entre RDC na Fonds monétaire international na suka séjour na ye na RDC. Délégation oyo bakutani na premier ministre pour na kotalisa progrès oyo ezali réalisé et pa ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na sima ya poso oyo mibale euti koleka. Boye na suka ya rencontre na bango chef ya mission Calixte Awok Possi ye alobaki liboso ya bapanzi sango bazali awa na cadre ya mission technique na préparation en 5e revue oyo ekosalema le 2 dernières semaines ya octobre. Mosala na bango na mission oyo ezali ko récolter maximum ya information possible pour na ko préparer mission ya revue proprement dite. Natina wana basalaki point elongo na premier ministre ezalaki mingi essentiellement ba données oyo ezalaki collecter ndenge ya koki koloba eza na programme ko ya ko encourager oyo ezalaki réaliser na 2 dernières années depuis début ya programme balekaki na 4e revue déjà pe prochaine ezali 5e revue ezali bongo dernière oyo ezali prévu vers mai pe juin elongo na mbula ezali koya pona kosilisa nyonso. Bosimba ke quelques membres ya gouvernement lokola ministre des finances, ministre ya budget pe finance, gouverneur ya banque centrale du Congo pe quelques membres ya cabinet ya premier ministre ba participer ki na séance de travail oyo. Depuis juillet 2021, République démocratique du Congo a signé ki accord triennal elongo na Fonds monétaire international oyo eko-facilité ba élargir crédit à FEC il y a 1,52 milliard de dollars américains. Na oyetalisi bosengeli koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a assisté na secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga pe quelques directeurs ba salariés qui visitent na centre national ya traitement ya siège ya institution na bango. Héritier Mapindemi Stéphanas Kande ba pesibino ba détail na Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, azalaki na visite na centre national ya traitement pour na s'assurer na publication ya liste provisoire ya ba électeur oyo ezali kosalema na prescrit ya loi bosimba ke ezalaki mercredi 13 septembre 2023 et pa wapi Denis Kadima Kazadi azalaki assisté na secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga Bondo et longona quelques directeurs bangonde bakitaki na santé numéro 1 ya centrale électorale akendaki kota la évolution ya mosala oyo ezali lié na impression pe na conditionnement ba liste provisoire ya électeurs oyo esengeli ba remplir devoir civique na bango na ba élection générale oyo ezali prévu le 20 décembre 2023 na visite oyo président ya Seni Denis Kadima Kazadi azwaki na part ya secrétaire exécutif national d'information nyonso oyo ezali kota la faisabilité ya opération oyo ezali mingi na liboso ko générer ba liste selon ba bureau ya vote pe ko
procéder na impression bride avant aleka na vérification na optique ya ba condition nyonso oyo ezali na rapport na organisation administrative ya République démocratique du Congo nyonso ezali bongo ko constituer ba colis epai ya ba antenne oyo bakosala affichage ya ba liste po ezala consulter epai ya ba électeur boyebi ke loi ezali ko obliger bango ba publier liste ya ba électeur ye ayaki ndenge denika di malobi kotala ndenge nini équipe ezali ko se préparer po na ko se conformer na mobeko esengeli ba vérifier ba liste malamu po na makambo eyeba na kotambola bien ba ajustement pe kotia ba colis oyo e kotinda na niveau ya ba antenne po na affichage ezali mosala oyo ezali kosalema de façon systématique ba étiquette pe ya personnel nyonso bazali bien formé ezali kokoma ndenge oyo bazali kosala bazali ko tenir compte que le 20 septembre 2023 ba yeba na kozana ba liste affichée na ba antenne pe ezala disponible na site internet ya seni ndenge denika dima alobaki abakisi ke avantage exercice oyo ezali ko permettre na ba électeur oyo bango bazali ba vérifier ba kombo na bango na ba liste électorale ba identité soki ekomami pe etindami malamu na cas contraire ba koki kosala ba correction yango ekosalema pendant 30 jours avant publication ya ba liste définitive ya ba électeur oyo ba ko participer na vote na suka ya masolo président ya seni atalisaki moko ba service ya archive oyo ezali kozwa température na bango ya procédure ya parcellisation ya ba dossier ba candidature pour la députation provinciale pe ba conseillers municipaux. Na wasomo mususu osimba ke regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN na mokuse basalaki conclave na bango epai wapi ba désigner président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat na bango parmi ba partir ya regroupement oyo tomona kibongo parti FCD ya mwana mboka Pierre Kangudia bona na bataille elongona na Nathalie Kaila Kapenda. Eyindeki mabeli na salle de spectacle showbiz epo wapi batu bazangaki esika ya kotia makolo ezalaki na cadre ya conclave ya regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN na mokuse sur place na salle tomonaki ba affiche ba drapelé Sharp, il y a 21 partis politiques, il y a AUN, Katina Bango, Tomonaki, il y a Fonds de Congolais pour la démocratie, FCD Namokuse, Parti cher, il y a Mwanamboka Pierre Kangudia, Namalobanaye, coordonnateur délégué à AUN, Jean-Jacques Panga, a précisé qui directement, par résolution au Bazouaki na conclave Oyo, Yamotuya et Zali Boy. Vu les réalisations accomplies au cours de son premier mandat, le regroupement politique Action pour l'unité nationale, AUN en sigle, désigne officiellement et solennellement comme son candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba ke regroupement politique oyo AUN basuka kiwanate bakani kosala ba collecte de fonds pour na kopesa caution ya dépôt ya candidature ya candidat na bango Félix Antoine Tshisekedi. Présent na cérémonie numéro 1 ya FCD mwana mboka Pierre Kangudia alobaki boy. Na banza l'air to bandi makambo ya tokoti sikana regroupement politique oyo babengi AUN mingi bazako mitu na position na biso ezaki ndenge nini yango tokotaki conclave to bandi yango lundi oyo euti koleka tosilisi lelo yango topesi information sika na banso bazali kolanda makambo ya politique na kati ya mboka. Bosimba ke mobangi na carnaval esalemaki na nzela eminene ya ville province ya Kinshasa pona kotalisa force ya regroupement politique na bango AUN na milieu politique ya République démocratique du Congo. Dynamique Jacques Ikung et Kamama Kepa coordonnateur Gloire Mubikai Bakabola qui va quitter scolaire na quartier Don Bosco na Chikapa pour permettre ba na bazon kelas malamo héritier mapine mi Fabrice Lundombi. Dynamique Jacques Ikung Dynamique Jacques Ikung victoire victoire victoire. Commune
commune ya Mongafula, quartier Don Bosco pe Chikapa et yindeki na ndenge ya kosakana te po na cadre ya dynamique Jacques Ikung. Ezalaki na occasion ya anniversaire ya président national na bango Jacques Ikung oyo alingaki a partager yango elongo na ba membre nyonso ya dynamique na ye. Bosimba ke base na ya Lukunga oyo bakamba makana coordonnateur Gloire Mobikai ba bengi petit béton ye azalaki wana po na ko sensibiliser azali en même temps secrétaire national en charge ya jeunesse, sport et loisirs pour la parti politique ba bengi Alliance des Congolais pour les renouveaux. Bosimba ke Gloire Mobikai azwaki maloba po na ko expliquer ba membre nyonso ya dynamique Jacques Ikung ke ezali mokolo ya Sengo oyo bango nyonso basangani po na ko célébrer anniversaire ya président na bango ezalaki occasion pour na dynamique Jacques Ikung baye bana ko kabola ba fourniture scolaire et paye ba mama nyonso ya base na bango ya Lukunga oyo ba se présentaki na Don Bosco Chikapa pour na cadre ya anniversaire ya président national na bango moko sima ya moninga balekaki bazwaki bakaye ba bik ba lach pe biloko ya ndenge na ndenge plus de 500 mama mobimba bazalaki servir pour na bana bango bazongela kelasi na ndenge ya kitoko na sima ya koza bakaye oyo ba membre nyonso ya dynamique Jacques Ikung batondisamaki na esengo komona ke Mobikai azali kosala mosala kitoko en tant que coordonnateur na ba injonction pe ba initiative oyo ezali kouta epai ya président national Jacques Ikung. Ezalaki à l'occasion ya anniversaire ya mokonzi na biso Jacques Ikung. Ye lokola azali papa boboto papa malamu ya lingaki anniversaire na lekisango pamba te alekisango elongo na ba mama oyo ya Lukunga na Mongafula nde yango tosanganaki na mwa bolingo oyo ye mokonzi Jacques Ikung na mosungi na ye oyo nga nazali Gloire Mobikai oyo bana Mongafula babengi nga petit béton tosanganaki lelo pour te remettre ba maman mo ba fourniture scolaire et permettre bana ta ba kende kelasi ba mususu ba bengaki ebele o bango bazongi kelasi te ya yoka kimbela na bango mokonzi Jacques Ikung alobi te akotika te il faut ya kota likambo ba mama ya Lukunga pe ya Mongafula. Bosimba ke commune ya Mongafula pe district ya Lukunga bango nyonso balobi merci dynamique Jacques Ikung na oyo osali bana bakozonga kelasi kitoko pamba te souci na yo ezali développement ya communauté bana nyonso esengeli batanga lokola ezali cheval de bataille ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sixième session, il y a formation professionnelle, on a centre de formation Néron et Zobanda le 25 septembre, on a filière, na yango nyon sobo na balite et l'ongona héritier mapinde miladi landou. Sixième session, il y a centre de formation professionnelle honorable Nerombungu ezali kobanda le 25 septembre ezali koya na ba filière na bango nyonso lokola informatique, coupe couture, esthétique, français, anglais, alphabétisation, auto-école, décoration, pharmacologie pekuye bakosala crème yaou jibaoba elongo na insecticide pona yango responsable ya centre oyo madame Naomi Lukoji abengi mutu nyonso alingi koyekola mosala na maboko akende komisa na lombango pambate ba place ezali limité pe abakisike na centre de formation professionnelle honorable Nerombungu b'inscription basilabis ezali ya ofele atalesiti na mutu asengeli aiba mosala na vie na ye pona ye mosala ezali tata pe mama. Ezali makasi pona kozwa lokola papa Nero pote papa Nero souci na ezali ba chômeur basila na RDC mobimba yango atie ba formation nyonso ofele na nyonso inscription syllabus na yo yaka kaka ya kotanga pote musala eza papa na mama musala yango nde erandaka moto itile boya ebele ba formation na biso ezali nyonso ofele boya papa mama leki mwana boya ebele boya kokoma ofele boya koyekola po motema malamu eza na papa Nero Mbungu yango atie nyonso ofele brevet tokopesa yo ofele nyonso tokopesa ofele yo yaka kaka ya kokoma ba inscription eza en cours boya ebele pote musala eza papa na mama soko yebi kotonga kosala suki komema mutuka koyeba kokoma na kotanga eza très important na vie ya mutu
Bosimba Kebalakisi ya centre de formation professionnelle honorable Nerombungu bazali qualifié pe pratique et lenda kuna penza na ndenge ya kosakana te surtout pour na ba apprenant informatique coupe couture na pharmacologie oyo basala kana yango na ba atelier moderne ya fondation Nerombungu wapi epai ba machine ya couture ba ordinateur pe ba équipement ya laboratoire ezali vraiment ya sika. Bosimba lisusu ke centre de formation professionnelle honorable Nerombungu ezwami na avenue Bantandu numéro 39 quartier Kanga na commune ya Kisenso pembeni ya complexe scolaire Mama Pemba ba bureau na bango ezali chaque jour ya kofungwama de 7h à 18h30 pona information mososo esengeli ko benga na ba numéro oyo centre de formation professionnelle honorable Nerombungu yangonde penza pona formation ya solo. Juste pour na oyo etali bongo suka ya saison sèche na ville province ya Kinshasa tozape na communiqué ya Metelsat Bolanda lecture na yango. Batata ba mama bandeko boyei bulamu na page ya météo oyo tozali kopesa bino déjà information oyo pona ko signaler bino ke date moyenne pona ebandeli ya saison de pluie tope ebandeli ya mvula na ville ya Kinshasa ezali bongo le 13 septembre 2023 kasi ekoki kozala na marge ya dispersion ya plus ou moins 7 jours pe date ya extrême ya mvula ya liboso ezali bongo entre le 6 septembre 2023 pour la marge inférieure et le 20 septembre 2023 pour la marge supérieure. Bosimba ke tendance excédentaire ya saison et kozala bongo normal komanda mois en novembre et à décembre 2023. Merci pour la attention à vous. C'est à Tchelba client et nous sur RB CR320 pour être voyager dans la condition moko ya bien Michael Bustot. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yangoyo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yangoyo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi olinga kolata basapota qualité place eza se moko na 7e rue limité epa ya papa griffe héritier mapindemi iganting papa sinangai eutako apio olinga
olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre nous allons na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on dit que ça la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été dit pourquoi? Dans ce rôle, on a fait un gentil au-delà. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur gentil au-delà. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au monde. Il dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect pas. Moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a vu nous va devoir on a la salle sur le téléphone à 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur un peu monsieur on a la salle d'abord à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous a bien organisé na salle de Kanda nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Dans le client, nous sommes d'accord. Papa Dieu, nous va soutenir. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis là. Aux ala au sala fête. Au dia batunion sur la fête. Là, tu as fait ça. Aux ala mariage. Là, tu as. Aux ala sapat, tu as mon nez. Le col la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De coca. Ozana o le quoi est mort on dit comme abolique le cola il y a dans ça dans sa réparation dans sa fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures ba sandales ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Diaminga da potopoto qualité équipé acheté au salamukolo to mona bino so sengeli komela yango. D'une génération à une autre, choix ya potopoto Diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana nanga na Diaming. Bana nangai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko nangai kaka na Diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming lia otonda d'une génération à une autre. Na élément on est peu singangela na boucler journal peuple pour la peuple bandeko botika malam au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse
alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi